Juste un témoignage dans mon tour de Boyotala. D'accord, papa. On a les papa. On a les Boyawana. Papa, qui n'a pas d'année dans le papa. On a qui papa mon corps, il y a pas de soutien. Avec Kimia. Respect n'a pas à venir faire des sotoyers. Après, ma fille a et ça, la fille a pas signé pour faire travailler. Et puis, la maman, les émissions sur les vies, de coups de la papate. Donc, il y a ça la carte patient moi. Surtout Dani a eu moyen à voyager. C'est être cher. On fait la d'abord par an, mais il y a ça la carte. Et là, on a courage de faire des condoléances à la famille. Parce que papa a beaucoup de très important dans la vie.
quitte. Il faut que qu'il y a 2 personnes.
C'est bon. Oh,
Centrale Métropole Académie, et cela dans le quartier Alner, allée 3, au numéro 83 de la rue de Kiétu. Je réponds l'adresse. Quartier Alner, allée 3, au numéro 83 de la rue de Kiétu. Je vous invite à former des rangées derrière le corbière de papa pour vous les accompagner. Merci. Pona papa nzila tangu na awe na sena mukeli ekoki loba kete mutaza mabele akozuma mabele mukani kopesa na bomo na ye peso merci pour nous séjour na union sa na sa mukeli et azonge pa na yo tikete esprit na ye zele bina maboko na yo ame na ye evande na kimia et puis nous autres na ye ezongo mabele na comme Yesu Kristo. Amen. Amen. Papa nangai. Nazana likamu ya koloba te. Natali mulai nyonso yo. Baika yo. Ozinga na diza. Na motema na hasiba ko wata pasa weza laki na mona ngai.
yo moto ezalaki soki na yo opesi biloko nyonso nzambe azwaka lokumu na nyonso basali ezalaka yo me soki eza moto ya mokili nzambe mona ye ala bano otikeli ngai baza makasi babokola mama na bango papa likambo koloba te motema esi esukaki motema esuki yaya namoni ndenga koloba te motika nanu mobali na ngai papa na ngai ye nayebaki malamu na ngai na mabe na ngai papa na ngai potinga kuta tala te eloko te papa kendekaka malamu ya nzila ngai toke na kwantari tomela papa obuki ngai yaya obuki ngai yaya na ngai papa na ngai semeki na ngai nzambe eza mingi otika pasi motema pasi ya nzima nazokokolia te yaya nazokukaka nzala moya kolieza te nzambe yaya papa nzambe papa Koko nanga mena bia ke liboso papa. Koko ya kasima. Koko alobate. Moni pe makana kimia. Koko nanga ningela mingi. Na bungisa motuya. Ta motema ngai. Ne mukole kokate. Moni pe makana. Juste un mot, un témoignage. Oui, témoignage de Zaka qu'il a été un bon père pour nous. Parce qu'il y a Naboko Liviso, il nous a pris depuis qu'on était gamine et on a grandi dans ses mains. Il a beaucoup souffert. Mais maintenant, Dieu a permis qu'il s'en aille. On vient de le déposer dans son temps. Je n'ai rien à dire. Ça fait juste mal, ça fait très mal. Je ne sais pas si on arrivera à oublier cet instant. C'est très difficile pour la famille. C'est tout. Merci. Mangi,